na angle non soko yela oyela na côté religion nazana yo mayele oyela na côté politique toko biba na biso awa même mutu moko ya suka nazanga iko yebisa bino oyo tika to balancer ezali mokonzi Saul tango azali na pouvoir na yeki yango tozali komona mutu nyonso kazwi kicho na mokonzi azako na esprit ngai tana ko yana ko tia droit de l'homme ngai tana zali ana ko tia droit de l'homme mais droit de l'homme ngobana yo moko d'abord mokonzi Saul pa zali mutu droit o sala ba ko kata yo famille batabomisa wana makambo sala ka parce que ye vuma ye tata mokonzi ki ye biloko tozali lango ye bisanga ikombo mutu nyonso ali ko présenter candidature na ba élection ya Congo na ko yebiso bi yomani na sala yebisanga na ngala pouvoir na mikolona na sena kuna na ko yebiso ba sodomisation na ngazali ko sala kuna corruption na ngazana yango kuna koma baza ko kataka conscient le kuta na ko yebisa bino yebisanga nana ngazana Congo peu importe soki bazali suzute toko continuer ko vivre bongo sans que batu bazala jusqu'à ce que toko mona patu o bazali na maboko ya propre bakoya mais aussi longtemps que mutu ko ya na maboko ya roi Saul azali ba revanche ko zala na taya libosote na taya kalate meta oyo to ezalete ye azali suwana te pourquoi parce na tango ba konzango bazala kawana ba abiza ka pouvoir na bango ba ko saka makambo net ka roi da Saul na lingo yebisa bino asalaka parce que ye tata mokonzi bomisa ka batu o tikana yebisa bino que jour roi David a gagné ka ye jour roi David a komaka mokonzi na Jérusalem libota ngo ba yeka mbala moko nga biso te so souvenir tangu mukonzi azalaka na kiti awa tala makambo asalaka biso ABCD mokonzi Daudi atali yango ba ok problème ezalite na kopesa bino permission bolingi na sala nini justice droit de l'homme yango tozali kosenga na Congo droit de l'homme yango le bato nyonso bakomi koya kolobela tika droit de l'homme yango bana lelo na pesa bino na version biblique qui est réalité ya Nzambe comment Nzambe akotiaka justice na ye roi David roi Saul pesi ko sa kufi na yete pona nini bolingi ko landila ka makambo ya kala le kala ope kala bato babike we biso po justice za la bien servi il faut bopesa biso pe bana nyonso o batika na libota ya Sauli ezala ke exercice munene pa roi David ngana kopesa bino bana mais pas bana ngoko bosala te Jonathan l'ami de David mutabikisa David azala ipe na kati wana na mokuse roi David abisava na kopesa bino balipoda ya roi Saul kasi ngai pe bosala nga faveur makila ya moninga makila ya innocent soki ezali mutu wana fafuta penalty menga kotika na pesa bino pe histoire ke bo yeli denge soki Jonathan tengandi na kufa la makala abikisa nga pe na maboko ya papa na ye il faut me sauver bo sauver ngai nga bo pesa nga Jonathan bo ma Jonathan te esale na kibongo na mokuse line nyonso clan nyonso ya mokonzi nani ya mokonzi Saul batu nyonso wana na descendance nyonso bible lo batika ka mutu moko te soso moko te ba pesa ka bango ye na population bango e bo sala o lingo sala bible zali ko bete ba kata bango ba mitute me ba kena ko pendre bango na zamba kuna batu basili sa yiba nzoto na ko lia na ko pikote yango ezali ba ndeke ya zamba awa pena sili ko yebisa bino Jezabel na ma action sala ko bomisa nani Makila innocent ya Naboti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mutuana, Jezabel wana, Makila na ye, akwea kana buili pa, nzoto ne pasuki, bambua, bataya kolia, Makila na ye, na misuni na ye. Ne plaso na silisi emission na ngai, na ba obalingo kota te parce que yake l'hypocrisie peut-être zali ko reneke. Non, vuma, non, toza na chote, c'est comme si toza na tokomi na minsu ya Nzambe. Mais minsu ya Nzambe komona ka musika. Oh, parce que tu as chali sous-souté. Mais tu as un bouton zali ko sala minsu ya nani ya Lot. Neve ya Abraham. Na zali ko sala o pasteur kota. Awa pasteur moka kota na ete. Pasteur oya ko kota. Oya ko tante ko lobete. Nzamba limisa ka. Foto limisa. Akoye bisa na place. Nzambe apesile marteau ba juge. Po ya ko sala juge entre un innocent. Na muntu oyo atangisi Makila. Mais comment na ete Lot. Amona kibilanga ya kitoko ya munene. Oui, la masse la population eloko ya kitoko. Minso lote suke la kiwana. Ngai na kopona kote oyo na prairie oyo. Kote bandule kitoko ezali, kote verire ezali.
Côté ngai na biboué la ngana ba travail na ngato ko gagner bien. Oui, un Congolais ne voit que to gagner lelo. Lo biso za ko mona ngote. Lo ta pona ni côté wana. Tanga Biblia na suka. Mbule yelaki. Oui, lelo to na mutute. Oui, lelo Congo suki. Son ezalité, un véhicule sans pilote de réserve. Son ezalité, tozana yeka muto 5 centiers. Tozana yeka est-ce que bazana histoire propre bato bazali ko ya réponse ali oui. Soki ezali oui, bon voter. Alors bon ça la mis sur l'autre. Lobby après une année. Lobby après 2 ans. Tika na yo kabinote oh mokonzo to kanisa kete tamu to kutsaye wana. Toki no bomisa bana biso na Lyon. Ye ko mutamalam landa histoire ba meme. Lyon mutamalam na kilo pesa bana ngai. Mena suka. Lyon wana tanga kanga il paune twiki. Avana kitne twiki. Meme moko bana ko lia yango. Pontelenga bana boni batika les CDs. 1 2 3 meme kaza ko laksa. Ya suka yo yebisa ngai. Oui. Otango na moyibi ozali moyibi. Oko futa penalty ya moyibi. Opponent un assassin dans le pouvoir un jour à assassiner yo. Ndima. Comment voulez-vous être un assassin? Comment voulez-vous agir dans Makila? Bongo la rappel pour une boutou ba figure ba tolia au monde à yangote. C'est impossible. Comment vous voulez défendre la population quand il a tué la population? Comment tu peux dire que ma compagnie sont dans zone quand il a tué toutes ces compagnies là? Moi na Congo zibula mesro. Na uta ko tanga le départ. Ozali mwana katanga okobenga muzombo tika yo za mwana dilolo tika za mwana machina kobenga utieze Zambie parce ozali juste à quelques mètres seulement de la Zambie. Okobenga muzombo tika na episode yo mwana kisangani kuna yo mwana ya likolo kuna na ko yebisa te bozali penani na ozali ainsi du Soudanais. Ozala mwana Equateur oza mwana bangi wana na ko yebisa te keba yo pe na zongo wana tieze Centrafricain. Ozali mwana Kasai, tika nemse ozali mwana Chikapa, ngana kobengo ozali mwana Lukapa ya Angola. Yebisa ngai, nanya wako lakisa muninga mosapi, toko beta na biso mbula oyo. Soki mbula oyo te, 26, rendez-vous avec l'impresario Joaquim Zambuana. Bobali ko yana émission oyo, mutu na mutu akomi ko bate la kombo na ye. Ngana ko loba na ngai te, émission oyo eza na degré moko trop supérieur, je cache ma réalité. Non, soko za pasteur Bima un prophète Nathan na émission oyo. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Où êtes-vous maintenant? Pourquoi vous avez mis ko na bino? Nazo pesa bino 5 minutes nzembo, après nzembo oyakoyate, tika botika l'impresario Joaquim Ser, abiba prophète Nathan, na pesi message na papa Chisekedi, na pesi message na pa Kabila, na Suisse na nyonso, na pesi message na parti politique nyonso Congo. Ngai Joaquim Zambuana, mbula oyo. Na okene ligne par ligne na chaque candidat présidentiel akoya. Okuta ina liste manifeste na mtamakila. Tokota la place ko lekela. Na ko conduire campagne ti na liwaya campagne na yo. Na pesi bino su minute muke de na utiko promettre bino ba émission na boni ya okota yango me o boza okota yango te simplement parce que bo bangi ya ko batela nzoto na bino ya bakombo na bino ezali. Papa Deves na pesi antenne kuna soki mutazali okotisie soki mutazali ko kota te ngana zali ko tsanzembo na ngaya suka awa et puis tokoyeba comment na ko conclure émission oyo.